Batu oyo ya poto babimisi makasi bino bomona ndenge nini bakokokwesa Karine Mokonzi to ndenge nini eske batu oyo ya poto oyo bazobimisa makasi pona kokwesa Karine Mokonzi bango moko bazalaka sire ke bakokwesa Karine Mokonzi to ndenge nini bino ba oyo bozolandanga oyo bolingaka Karine Mokonzi na ba téléspectateur eloko na yebi tango batu wana bayaka na pression tango bemission ezosalama na komba Karine na ndenga mabe bino vraiment bozalaka calme te na yebi me likambo nga nazolobela ezali ya bino te ya bino na yebi me bino réellement boyebaka makambo eza na mitwa bato wana nyonso bazalaka sire ndenge babimisaka makasi to bayebaka bango moko nalobi to bamiyebaka bango moko effort o babimisaka po batake Karine Mokonzi un jour akokweya bakokwesa ye ndenge pe balobaka na munoko bakosilisa ye balingi basilisa ye eske bango moko bazalaka sire nango to ndenge nini bo comprendre non mbote bapapa bamama bandeko mbote barando na barandonete mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te mbote ba jeune garçon na ba jeune fille mbote bana mike na ba bébé mbote ba Sainte Anoirite Sainte Thérèse Sainte Ingrid Kabongo bandeko bomoni bato nyonso neti na 2021 oyo tochakaka oyo bamenase batake Karine Mokonzi banda zwaki ndako batake sans repos bakwesa ye pe na monoko na bango bazoloba tokokwesa ye tokosukisa ye akokende akomona boye tolingi tolongola muta boye na société bato wana bandeko nayebisa bino bien ba leader wana ya bato wana nyonso te me ba leader o bazwaka ba idée na ba o balobaka makasi po toyoka mingi na kati na bango nalobi bien mingi na kati na bango bayebi ke bakoka kokwesa Karine Mokonzi te bakoka jamais kokwesa Karine Mokonzi nayebi bomituni me papa robo soki bayebi bakokwesa Karine Mokonzi te pourquoi baforsaka toujours pourquoi babimisaka na monoko na bango balingi basilisa ye pourquoi balingaka penza kosilisa ye totalaka bemission na ba o bazoloba na kanda na ene o balaka nango oui boza na raison botuna makambo wana nalobi nyonso te mingi bazalaka na bango neti bino bobangaka bolobi mami na biso to ba téléspectateur balobi balingi basala Karine Mokonzi mabe balingi bazongisa ye misusu pe parti na bango balobaka wi turo penza asili me ba oyo balobaka na ba leader o bazwaka ba idée o bomonaka te bayebi ke Karine Mokonzi bakoka kosilisa ye te me soki basalaka bongo ezali po bafrene ye nakanisa bocomprendre non donc bayebi ke bakoka kosilisa ye te me balukaka bafrene ye sala neti yo bato bakola na Afrique bolandanga bien yo za mwana moko
ou bien maman na yo abota yo na papa moko akipa kote, ou bien abota yo na papa moko azali na mwasi mosusu na famille mosusu, ou bien papa kima siko yo babokolaka yo na mama no oza mayele mingi. Noko na lobi te ayapa na ngatanga to mama leki ndekwa mama alobi ayapa na ngai atangaka bazwi bakomoko cho classe siko bana ya ndekwa mama soki oleki bango na mayele ozo mata vitesse alors ndekwa mama na yo ata balingaka yo mais baza capable nyonso te me baza capable soki bana na bango baya mayele te yo leki na mayele baza capable basala nyonso sans que yo yeba classe na yo ekatana. Bo comprendre donc batiela yo kale po bayebi bakoko siliso mayele te yango bakoluka bakata yo classe yo kokanisa yo moko okatiango to yo kokanisa crise ekotaki na famille mais nzoka bana oya bango baza mayele te bakimi classe sikoyo yo eloko nini sikoyo batia yo silisa baklasse etanke oza na papa na yo ata kima yo ata monanaka rare mais ntango okosilisa classe okobosa na papa na yo te ndenge ezalaka mingi na Afrique na poto te nalobi na Afrique nakanisa bocomprendre ndenge baoyo batiaka monoko ntango balobaka ndenge balobaki le 15 tokoya bayebaki le 15 bakoya te soki misusu bayaki balingaki baya na cadre symbole ke tokendaki ata tozalaki mibale me tokendaki donc na cadre symbole mais mpona kosukisa Karine Mokonzi bayebi bel et bien bakosukisa ye te mais mpona kofrenaka Karine Mokonzi oui bayebi bakokokaka kofrene ye bomoni te baprojet ya Karine Mokonzi na 2021 ezalaki ndako te. Karine Mokonzi ndako ayebaki akozwango ayebaki akolala libanda te azalaki na foi bana membre bayebaki Karine Mokonzi akozanga esika ya kolala te bato pe oyo basungaka Karine Mokonzi mosusu toyebi te bayebaki Karine Mokonzi akozanga esika ya kolala te. Mais la Chine na ba téléspectateurs baza komitungisa mami zonga pa mama Charlotte vanda kunesa eloko te aza mama na yo boza ko sentir mami azangi nyonso tangu mami azwi ndako la Chine na bato balinga la Chine na bato yo balingaka Karine Mokonzi miteme kite vandi mais siko bazozo oyo ba leader wana o bazwaka ba idée na ba oyo bazotake na media bayebaki peke Karine ndaku akozwa na ye facile bayebi Karine bakosunga ye yango batakaka bana membre batakaka bamama autorité batakaka bato mosusu o bango bayebi to bazo imaginer bakoki kosunga Karine Mokonzi bayebi akozwa na ye mais eloko nde bango bayebi balingi te avancer na ba idée mosusu ya sika neti ntango Karine Mokonzi annoncé 2021 akosala album na ye nakanisa bomoni ndenge baneutralize yango po album ya Karine Mokonzi fo ebima na 2021 oyo mais biso na bino tozomona ekobima susu te po makambo eleki ebele makambo yango eleki ebele na ndenge nini na Karine Mokonzi te donc na bataki oyo basali bango bafrenaka Karine Mokonzi avance te acreye ba idée mosusu ya sika te ndenge bomoni video oyo natie wana ya aputu ya Côte d'Ivoire acreaki Oscar mpona bato oyo basalaka na YouTube bainfluenceuse asali yango na oyo ya Congo mpo abando alingisaki ane ezalaka abengisaka
bato YouTube nyonso bakopona o bakoleka baya kozwa Oscar babandozwa pena bambongo donc baida bongo eyaka batielaka yango bakale même aputu événement wana avant même esalama batiela ye bakale alela même ata lobi alela te malela bon bato mpe bayebi yango alelaki na image. Mais bon, siko Karine Mokonzi eloko basalaka yango wana. Bayebi ke Karine Mokonzi banda abima na 2014 akreaka. Même itango asalaki super talent akreaka. Même itango yaki sima ya fabriga sima ya wata akreaka. Aza mutu moko akreaka biloko pe biloko akreaka esimbaka. Alors bango bayebi bien Karine Mokonzi tokoka kosilisa ete ezala za awa na poto ezala azongi Congo akozala kaka Karine Mokonzi mama YouTube. Donc lokola bayebi yango alors bango bafrenaka. Bandeko nani penza adutaki ke Karine Mokonzi 2021 album ekokoma tina ba situation oyo ekomi lelo yo. Moyena lobate ke ekobima te po 2021 nano esili te. Totikali na 2 mois na ndambo. Me bandeko bozongela 2021. Botala manager oya Karine Mokonzi. Tina ba émission na Congo leki. Botala ba makambo asali. Botala ba promo asali. Pona ateka artiste Karine Mokonzi. Botala siko lelo yo Karine Mokonzi akomi na ba manager mususu akomi na ba producteur mususu. Est-ce que Karine Mokonzi eloko efrene te? Eloko efrene ezali, oui. Parce que modèle Karine akendaki, oui. Album eningako bima. Album eningako bima na 2021 oyo. Po aza déjà na ba chanson. En plus, il y a bien. Et betaka pe bien. Et l'équipe ya ba leader na bato bazana na ba musicien ebele ya mibali ya Congo na musika bakoko sala œuvre o Karine salite. Alors, Karine Mokonzi alinga ko sangisa ba chanson na ye. Donc, ako sangisa kutu ba chanson na ye o ebima na o alinga ko bimisa po asala album. Mais to komiti na septembre signe moko ezate kaka zui ba manager mibale ya sika na producteur moko Gauthier Mascotte. Bandeko biloko bango basalaka yango wana ko freiner. Oui, po lelo oyo nazoyebisa bino Karine Mokonzi de webaka ke Karine Mokonzi na bekipe na ine ti bamana mbana membre bazala na projet ya kosalaka ba spectacle no ba événement ya minene bayebisaki ngai me bayebisanga nyonso te me balobaki na nga papa Robo okomona événement ekosala eza nanu masolo tokoswa na kati me loko tokoyebisa yo événement ebandozala boyebi sortir liboso ezala bana membre basala bakuta na Karine Mokonzi oyo ezala na France. Bo comprendre non? Événement wana. Oui, à partir événement wana bayebisanga na français miatemo na papa FMI. Et puis na sima ata na yebite mais je crois bango tout bazalaki na kati ya conférence bazako yoka ngai ndenge nazako solola na bango. Donc bazalaki na ba projet bazalaka na ba projet ebele. Siko bino moko botala bien ndenge ba projet wana baloba tina mokola lelo tomona ata événement moko te. Oza sir balobaki nanga po bakosanga? Non, balobaki nanga po bakosanga te. Bazaki nango sir pe bayebi ezeloko pamba. Bazako luka kaka modèle nini
bako créer bevenema tangu mosusu na lobby tangu mosusu evenema otozomona lelo ya ba Oscar africains ya ba YouTubers oyo aputu azo créer tangu mosusu na bande lisusu eninga kozala to ekozala kaka un jour lisusu bango balinga basala ngo. Oui, parce que soki mia temo eza vérité hein? Soki tembe botuni na ndimita kokosa na makambo soki penza babimiselanga secret wana naza mwana membre te bango na papa FMI seke bui balobaki bakosala bevenema en plus bevenema ngo ezali lokola bayebisaki nga ndenge ozala te jamais kozala kaka boye bolie bomeli non elinga kozala ba création belé donc ndenge na lobi kaka soki elinga kozala Oscar te po bapesaka ba YouTubers ekokaki nango mpe kozala prix Karine Mokonzi. Pourquoi pas? Pour Karine Mokonzi aza susu marque do bakosa prix moko estati moko ya Karine Mokonzi. Ouais, bazo pesa ba YouTubers estati ya Karine Mokonzi na quelque chose. Bazo zwana ba o bazana Congo ataza zozo soka sali bien balobi bon Carmen Odia yo au créé moi loka bien en 2021 l'idée sous Muchoko l'idée sous Papa Robo non gana l'idée sous te bon a créé Kabilo Rebele ou bien l'idée sous Niaou donc ba PC cadeau ata ba ubenga ubuzoba bon na YouTube tango simba kaka ezala buzoba ezala malamu tango musaninga uzwa prime ba PC nene ya kelo akoya kozwa pe prime Karine ba PCP na mwa enveloppe landi eza na mwa babillet na kati ou bien Western Union akebendango kuna bozo comprendre ale awa pe na poto biso tosombi batike tokoti evenema totali ba oyo baza na poto bazwi oyo akoya kozwa prix na ye azwi oyo akozwa pe te pourvu ke Karine apesi kaka alobi mutu boya gagné première au deuxième soki mpe balobi tobengisaki 5 personnes mpona ba oyo bacrée biloko ya sika tobengisaki 5 personnes mpona site na bango oyo site ya makasi ata baye te mais il s'agit ba téléspectateurs bakoti ebele bafuti batike alors biloko na bango bakotia wana oyo akomemela bango amemi ale prix Karine Mokonzi ezo continuer mpona ba influenceuses ba YouTubers chaque année. Oui, pananga Papa Robo selon ngai modèle namonaka capacité ya Karine Mokonzi modèle namonaka capacité bon nayebi nyonso te mais capacité ya mi ya temo emonanaka à partir de makambo asalaka na YouTube ya Karine Mokonzi na tango alobaka bien sûr nali kokoma mais li kokoma ya mi ya temo elobaka penza makambo pamba te soka lobi vraiment kendeke bien papa FMI pe abimaka neti alobaka te mais soka lobi ekendeke bien donc bana membre bazali ba redoutable na ba mama autorité ba intouchable ba maman ba mère fashion donc bato wana sur et certain soki Karine Mokonzi banda 2020 wana tilelo beveneme ezalaki en tout cas bandeko bondimelanga biloko mosusu eninga kozanga te oyo aputu asali na kata France oyo azolela bato baye ebele 700 personnes plus de 700 basombi babillet azolela akomi pe chanteur hein? Mais Karine Mokonzi yakomaki déjà chanteuse na 2020 akomi kaka na chanson moko te na single te mais chaque fois toyokaka ngo en plus mpe ndenge bakomi orepetango na chez Mokonzi tokomi so koyoka gu nango tokomi meme koyemba yango ebandeli ti suka
nayembela bino nakoyembela bino bobanga te mais sikoyo toloba na makambo tozoloba bato oyo bango nde bazotambula na bakale batielaka Karine Mokonzi bakale avance te mpo kokweya akokweya te. Eske nakosi mama Kongo? Bon, mama Kimpi. Eske nakosi Magali Lomama? Magali Lomama. Mama Michelin. Eske nakosi Mida Santai Bololo? Mama, oya lula mbebo. 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 Ya Karine Mokonzi. Mbebo. 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 On dirait, mwana oya lelaka tabaigote. Mbeba. Nakosi. Bon, chassis Amérique. Ya lip Amérique. Yvette Okapi. Bapesho pe terrain côté moga bien. Côté Bokapi balinga penza. Bavanda tranquille. Pasani na posa ya gobimate. Poso ki bocheye. Nanjili. Azomonaka net lobby akota avion. Akomi poto. Faza ne côté kuna penza Okapi. Eske na kosi. Bozo frenende. Na yopeko atoza ex-ami de France. Ataba ex-ami de France bazalaka te. Mais yo oza penza ex-ami de France. Bozo chande bakal. Po boyebi akweyaka te. Akokweya te. En plus aza icône. Icône balongolaka yango te ezalaka pour l'éternité. Bandeko, ba chinois, ba téléspectateurs, na bazozo oyo ya bayina Karine Mokonzi, mais balingaka basale mabete. Balingaka avancer, apesa bango kanda. Oui, bino bokondima te, mais solo, eza na bazozo, basekaka trop, baza na bato bapesaka bango kanda te, bato toko respecte bango, bato toko fukamela bango, bato toko kumisa bango. Nanu baya koyebisa iteke, o mutu bwa fingi yo kuna tongi ya sambwisio. Siko balingaka Karine Mokonzi pia bango kanda. Yangwana bakolinga jamais Karine Mokonzi bunga. Balingaka avancer apia bango kanda. De bazozo bazali, basepelaka na Karine Mokonzi. Po asalaka bango bien te, mais po apiaka bango kanda. Ata bondimelinga te bazali. Bazozo musupe baza, balingaka Karine Mokonzi te, mais balingaka azala. Po bango babengaka, balobaka. Mida chou. Oui bien, na otolandai, na linga kete. Azolo badisoso bwe. To basepelaka. Tango ayeko funda Karine Mokonzi paya Mida Santai Bololo. Esalaka bango elengi. Bawana atazolo ba mabe po na Karine. Boyeba balinga Karine Mokonzi azala avansaka. Bango pe bazwaka eloko ya kofinga. Et puis Karine Mokonzi abikisa bato ebele. Oria ke netongaka voisin, camarade no batambulaka pai musu ebimisa bitumba. Bakoma na bango tonga Karine. Omoni kimi ekoma. Kote siko ba camarade, ba kolega musala balobi oya tonga biso susu te. Akosela biso su makambo te. Mais bo sepela grâce à Karine. Akoma ne kotonga Karine. Botala bino moko. Boko mona mutu alongwe akiba Mida. Alongwe ye wana kepa nani. Alongwe ye wana ke. Akotu na commentaire. Même bango moko baloba bango na munoko. Na wuti pa nanyo. Na kepa susu pa nanyo. Bo Mida na tikiwa na keli susu. On dirait penza koti na voiture akeye. Mazane ka na ndako. Bongo bi lengi ba yokaka. Karine salaka bango passe. Bandeko bondi melanga te. Bolwa papa robot. Eloko zo sala passe. Bandi mandengene. Bandeko bondi melanga. Na kalapeto bana ondi mate. Bandeko mususu. Soki bazo sangisa nzoto. Balinga ke babeta bango fimbu. To ondi mate. Mais lelo to mona ngo. Esa réalité. Aki penza sombi fimbu apesi mobali betanga. Akomi pe rouge.
bokanisi mobala betaka ye nzoka ezalaki ye moko asengaki. Par exemple Peniel Kalambai nalingi so nabebisa nga nabebisaka makambo nayebi te soki Peniel Kalambai ezalaki ya nini bolimbisanga nasokisaka. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ça qui topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va accepter le Lazaki. Ya boss na biso JP Kiama nzamela ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mon boss JP Kiama ona na koza ngisaote donc na ko lekate sana napesa mon boss JP Kiama boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ça qui topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va accepter le Lazaki. Ya boss na biso JP Kiama nzamela ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mon boss JP Kiama ona na koza ngisaote donc na ko lekate sana napesa mon boss JP Kiama boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ça qui topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va accepter le Lazaki. Ya boss na biso JP Kiama nzamela ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mon boss JP Kiama ona na koza ngisaote donc na ko lekate sana napesa mon boss JP Kiama boss des boss.